Bandimi nyonso kati na mokili tokumisa kaka yawe. Bandimi nyonso kati na mokili tonetola se yawe. Nyonso ekopema na mokili ekumisa kaka yawe. Nyonso ekopema na mokili eletola kombo ya Masia. Kumama kumama kosi na Yuda. Biso nyonso tokumisa yawe. Bandimi nyonso kati na mokili tokumisa kaka yawe. Bandimi nyonso kati na mokili tonetola se yawe. Nyonso ekopema na mokili ekumisa kaka yawe. Nyonso ekopema na mokili eletola kombo ya Masia. Kumama kosi na Yuda. Biso nyonso tokumisa yawe. Tango tozali na bomoi tokumisa kaka yawe. Tango tozali na bomoi topesa elokumu pekembo. Na bomoi oya pesi ngai na yo nini tokoki kopesa ye. Soki akela biso na lolenge na epokaka tokumisa ye. Non, mais les métiers. Commando, mon gars, balai la carte, attirer carte, comme ça théâtre. Et moi, ça théâtre, comme journaliste. Là, quand même pas théâtre, journaliste, comme réalisateur, caméraman, et moi, comme la communauté manager, il y a beaucoup de mabélis, il y a Renaud Leroy, attirer du soir pour faire. Il y a deux grands et deux hommages. Il y a le président de ce gars, merci d'aller voir pour Kabula Mawala Biso. Merci. La bateau soit soutenu pour que Matanga et les camarades. Merci. La maman Mokonzambo, car première dame, maman Denise, merci la première dame, maman Olivier de Kabila. Merci la chef de l'État. Félix et Antoine et Tizeke Chilombo. Merci. Le sous-sous. La bateau soit sur la Biso. Ministre de l'État qui doit l'Omboyo. La fondation de maman Denise. Merci, maman Mika Chati, fondation La Colombe. Merci. Maman, merci. Tokoki kopesa ye. Soki akela biso na lolenge na epokaka tokumisa ye. Asali biloko nyonso apesi nga na yo bokonzi na yango. Azali Nzambe mokeli na nyonso mopesi na kimelonga na biso. Kumama kosi na Yuda. Biso nyonso tokumisa yawe. Tango tozali na bomoi tokumisa kaka yawe. Tango tozali na bomoi topesa elokumu pekembo. Na bomoi oya pesi ngai na yo nini tokoki kopesa ye. Baye batelemi wana biso toza kuna totelemi wana juste car 2 minutes Bendi va dévoiler devant son fils biologique et puis to cueillir rapidement voilà c'est ce que je voulais vous dire. Encore réseau Kota, Totelmi Mipanzi, un réseau Kota, nous applaudissons, c'est comme ça. Tous applaudir un réseau Kota, tous applaudir si un hôtel Makuna, Biso Toyo Toleki la Simakuna. Voilà, bravo l'artiste. Là, c'est l'entrée de la documentaire de l'artiste Mega. Regardez, c'est bien cool. Voilà, bravo l'artiste. Voilà, bravo. Juste car 2 minutes, Bendi va dévoiler devant son fils biologique et puis tout cueillir rapidement. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et encore les autres côtés. Akela biso lolenge na epoka kanto kumisa ye. Asali biloko nyonso apesi nga na yo bokonzi na yango. Azali Nzambe mokili na nyonso mopesi na kimelonga na biso. Mama kumama kosi na Yuda. Biso nyonso tokumisa mokili na biso. Bravo l'artiste.
Là, c'est l'entrée de la documentaire de l'artiste comédien commando retraité, Sylvain Boula. Voilà, bravo l'artiste. Voilà, bravo l'artiste. Bravo. Ntango ya pasi mpe bisengo tokumisa kaka yawe na ntango ya pasi mpe bisengo tonetola se yawe azali elonge likia basantu azali nde nzambe ebandeli ye nde suka mosusu azali te yawe kumama kumama À la place des acteurs. L'État congolais a prévu parce que Sylvain Boula, alias Commando Mototé, artiste comédien, s'est distingué par rapport à son travail. Sur ce, l'État a réservé une plaque des années, ils pourront passer pour voir. C'est pour cela que nous disons l'artiste ne meurt jamais. Est-ce que pour tout ce travail qu'a fait Bouma, nous pouvons une fois de plus applaudir très fort pour lui. Voilà le membre de famille. Moi, on a le roi Aya. Voilà, Aya rapidement. Il sera accompagné de maman Bijou la reine qui va l'accompagner. Bijou la reine avancée. Nous allons dévoiler la plaque honorifique de Sylvain Boula, alias Commando Mototé. Voilà, c'est ici la République a donné à papa pour ce service rendu à la nation. Avec courage, tu es un fils, tu es un homme. Accompagné de l'artiste comédienne Bijou qui va représenter en ce moment les artistes comédiens. Vous allez dévoiler la plaque honorifique pour papa. Bravo l'artiste policier! Bravo l'artiste Ngouma! Commando Mototé! Il est américain! Est-ce que nous pouvons applaudir très fort? Voilà, c'est la plaque honorifique de Sylvain Boula Ngouma, Commando Mototé, que la République a réservé pour l'honorer pour ses loyaux services rendus à la nation. Est-ce que nous pouvons applaudir très fort? C'est la Mototé Maboko! Papa Sylvain Ngouma! Moko ya ba généraux! Courage, on fait tourner avec le cercueil.